bokonzi wana ya makila nde sikoyo ye akorétablir oyo ye moko oyo akopesa bino nde bokotambwisa mokili ekotikala na voie moko wana mama mwelo ezalaka le 4 janvier 2012 soki na bosani te. Alors ntango tokomi na centenaire papa Simon Kimbangu ezalaki bongo le 5 avril na 0h nazwa yango na vision na nga mpe na lobela yango. Ezalaki papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Mbenza et papa Rigeni na Mbutankwa Kiati. Mbutankwa Kiati alobi alors papa mission nanga awa na se ya tango esili akamati buku apesi papa parce que Mbutankwa Kiati mission ezalaki kosangisa maboto ya kala basalaki nzambe kala eloko na lobela ngo ezaki na batu songolo so na sola na bango bi oui biso pe to mona signe wana na Mbutankwa Kiati donc okiozo sola na mama ko mona tango zo sola na mama sali signe moko na mabele ambo batu mususu ko mona mama lobi tshela bango kiti kuna alingi te masolo obino boko solo la wana batu parce que on ba yaka wana belé baza bata maseki. Donc maman alobia libota ya ngoyo ya tata songolo parce que toza mabota ya kala otoka ke incarnation nzamba sala ka suba tote. Donc maman kwa kia dalobi papa joie bokuna yo naza sukoto komi na posa sepelisa bana na yo. Papa Mbenza lobiete ngai nakopesa yo clé oyo alobelaki na mois d'octobre mais octobre wana na yebeli yango anete nde place na ko comprendre que mission ya Mbutankwa Kiati na se atambo esili ayaki olakisa ngango mpe mokolo ya suka nga na solola na mama vendredi ya suka donc mbuta mibombaki te pananga atalisaki nga yango mwe mbuta asalaki basini moko ya kolakisa voir même esika bakotia ye soki atiki nzoto oyo ka deja nazwaka yango puis nalobelaka yango bato poto ye mama na ndenge olobelinga na sijo ya mission ya tata Kimbangu Kiangani na mboka Brazzaville. Oui. Papa Simon Kimbangu Kiangani papa akomi na suka ya kokata mokano na ye. Papa Simon Kimbangu abongisi deja bajeni na ye oya kopesa likambo na ye na bajeni batambwisa mokili eye moko nzambe na bango. Papa Simon Kimbangu tango akei Brazzaville nga nazwaki nzembo mais nzembo wana ezalaki na circonstance ya voyage na ye donc ya mission na ye. Papa sangisaki biso tango asangisi bandimi nyonso papa azosala exhortation wana epesaki bandimi malili. Ok. Alobi tango satana tobwakaki ye na se akweyaki motu na ye na Brazzaville. Alors ngai nazokende Brazzaville pour que nakata maseke ya satana papa avant kende wana ezalaki asangisi bandimi ndenge nga namonaki na vision na nga wana nakata maseke ya satana soki nakati maseke ya satana tango nazozonga nakei Mbanza Kongo tango nazokoma na Mbanza Kongo ndesika nazozongisa bokonzi na yo moto mwindo nde nzembo wana ebandi koyemba mobembo na ngai nasali bana nabuki maseke ya satana nalingi kokende na Mbanza Kongo ngai na tata na ngai kisolo kele elombe nabuki maseke ya satana nalingi kokende na kulumbimbi pona kozongisa bokonzi na yo moyindo mokili poleli
bomoni nalingisi mokili boleli bomoni nguya na ngai kimbangu. Tenor azoloba bona passage wana. Bana na ngai boyebie te Satana tango abokamaki motu na ye ekweyaki na Congo Brazzaville. Yango bomoni ngai kimbangu na ye kosukisa pona kokata maseke ya Satana. Bana nalingi nakende na suka ya likambo na Congo Angola. Nalingi nakende na suka ya likambo na Congo Angola. Batwa mabe basuki basuki na bango ngai kimbangu na suki si bango komo na bango bolumbu na bango ngai kimbangu na lakaka bango. Papa Simon Kimbangu tango alobi bato mabe basuki nzembelo bato mabe basuki papa zalaki koseka. Papa zo seka na ye alobi makambo na ngai utakala tozalaki osalango na tata kisolokeli. Alors likambo oyo pe kino na suka tolakaka yango tokokata mokano oyo na tata. Alors bon batebele bayebaka na bango te tatango nani toyebi te. Oh, yamwana biso be inspiré o tozwaka to bombaka te po ezalaka lisumu soki balobi no yoki loba tolobaka yango. Donc papa Simon Kimbangu likambo na ye abandaka yango na tata kisolokele. Na nzota tata kisolokele otoyebi papa Kulutu, mais papa Kulutu alakaka kakei na Yerusalemu kuna na kubomba mana ye kolata nzoto na ye mosusu akovanda na kite oezake akobandotala papa mosika menkolo Yesu akozala pembeni na papa Simon Kimbangu pour que apesa ye maboko. Tomoni papa Mbenza ndenge bazalaka na papa Simon Kimbangu. Tokomona papa Reggae pour comprendre l'émission na ye ezala passe. Mais na moi dernière du temps tomoni papa Simon Kimbangu akomi et place oya kozala papa Reggae azanasi. C'est-à-dire papa Kisolokele na nzoto ya lati ya sika yango moni akomi ko accompagner papa pour que basuki sa mission o ndenga lobaka ko ya na fimbo ya libende. Matondo mingi papa die biensika bande ko balandi pona kotalisa bino lisusu na esengo nyonso. Papa Simon Kimbangu na 1921 tango abandaki mosala esika nyonso abandaki kotambola na papa Kisolokele. Ndakisa esika papa Simon Kimbangu akendeki kokangela bandoki na Kimiala azalaka kaka na mutu moko na mwana na ye papa Kisolokele Lokelo Daniel Charles. Ndeta akendeki na wenza bandoki abongisaki mwana na ye ti action nyonso esalamaka wana toyebi ndenge nini papa Simon Kimbangu atelemisaka butu akangi bandoki azongi na mboka abengi mutu na mutu soko moni mobali no azate memela elamba soko moni mwasi no azate memela elamba na mboka Kimiala pour dire que mission ya papa Kisolokele to mission ya papa Simon Kimbangu akoki kosala yango kaka na papa Kisolokele. Ba oyo bazali bakimbongise bayebi papa Kisolokele Lokelo azali nani na panzi tokende musika te tozongeli papa die inspiré na biso papa die tango zwa kinzembo wana ekutaki yo obandaki kosala nini ozalaki esika nini. Merci maman journaliste. Nzembo wana ekutaki ngai na pongi. Putenga po message mingi ekutaka nga na pongi. Ezalaki na moi to na butu te ezalaki na tongo na butu. Donc ezomaki banzembo langa mingi ba message wa pape yaka mingi na ba 5 heures.
OK. Ba 5h ndi nzembo wana eyelaki ngai po ezalaki nzembo elandanaki na nzembo moko lisusu oyo kaka chorale centrale azokoyemba wana eye na nsima ya nzembo oyo wana ya bato ya mabe basuki oyo uti koyemba. Donc nzembo wana ya este ezolobela este po papa adu wana siko papa desa komi na Brazzaville. Papa doublaki message na ye. Papa Simon Kimbangu alobi bino bandimi bovandi na ngai natalisi bino posa ya Nzambe na tei bino bobongwana mais kino lelo ko bozo comprendre kaka posa ya Nzambe te alors ngai miso na ngai ezongi natali na este alakisi biso mbwa moko boye mbwa wana azaki ya pembe mbwa wana lobi mbwa oyo aza na 24 mino mbwa oyo yende oyo nga na tindi na este akende asiliselanga bitumba ya este parce que bitumba ya este makila ya bana na nga ezopesa ngai pasi alors ezali nango bitumba moko o ezake moyini azoluka na donc eza bitumba moko etumbu ya Nzambe te kasi eza bitumba moko nde batu bakonzi po mbongo nzembo ezobela bakonzi bazokozwa bokimvuama ya peuple yango bazobomisa peuple. Alors tango tata Antoine Kizenga azalaki soki tosengi ye likambo azalaki osala ngo pena na motema moko kasi bino bakonzi lelo obozo yepai na nga na nkamba pa na nga Simon Kimbangu soki tosengi bino bosalela biso likambo liboso na ngai bokondima kasi tango bokokende croyant bokosalela bokomobundisa lisusu likambo wana c'est-à-dire pouvoir moko ya makila. Alors bitumba oyo sikoyo ekoti ngai na bino tokotela siko ngai na bino oya kolonga nani pona este toso na bosani te soki na kobunga bunga me nzembo wana ezali bino bakonzi ya mboka bosomona mai ezoleka kuna na mboka este bana butu pe moyi bazokima zamba makila kosopa na lokola mai ngai Kimbangu kyangandi nazotala nazomona biloko moka bongo marque bungi refrain nango ezoloba lelo yo na telemi na silisa yetumba ya bana nanga na fongo limbwa nanga oyo asilisa yetumba nanga lelo yo na telemi na silisa yetumba ya bana nanga poete mabota nanga yibaleli mingi donzembo ne pesaki papa pasi azaki peza na émotion moko ya makuwana kaka na Brazzaville lobi oyo nga na ye kosalawa tango nazozonga bozomona likambo nini ezoleka na mokili bosekanga bocholanga nga Simon Kimbangu naza na nga baba nazotala bino nalobaka te kasi ngandi na bombami bino. Donc voilà même ngai moko pe na reproche ya papa epai na biso tant qu'inspiré na komita la kipe parce que papa en ligne oya komi na yango bato bazwe besiko papa komi ezaka bana ya tata Nzambe. Donc émotion wana to méchant wana yango azalaka nango na nzembo yo oyo ezwamaki mpona liwa ya bato bakufaki na courant ya Matadi Kibala. Okay. Nzembo wana do bato nzembo wana zwi wana ezalaki mpena na message moko ya pasi mpona papa. Donc papa monaki eloko esalaki papa pasi ezalaki bawei ndenge bazalaki kolela. Bawei bazotala bana na bango oyo batiki mokolo bakundaki bango na mingati kolonga na swaki nzembo wana. Donc epesaki pasi na bana wana meme nga moko tango nalamukaki na maya meso tout le monde tozalaki na message wana tobande kolela bawei bazokolela liboso ya papa papa yo lobi tango yo eza tango na biso bokonza satana ekwei me ndenge nini satana azokoboma bana na yo lokola banyama
papa azosala sabotage ya boye papa salisa biso bana no ebele balembi bavandi na bandako basali na yo ebele bavandi na bandako bazwi bamaladi papa kino tango nini okokatela biso likambo oyo nzembo wana ezoyembama yoka kolela na biso Nzambe kimbangu tofuka liboso na yo tala biso lina biso tala malali pe bitumba tozali seko kufa lokola banyama na zamba Nzambe loba mbongongora yo Nzambe kimbangu tala biso lina biso atana kozanga na biso bazali koboma biso loba tata loba mongongo na yo tata loba mokili mozwa kimia solo azoloba tata kimbangu yo lobaki ngonga ya satana Yesu kibana ngonga oyo tozali ezali ngonga na biso kasi tala satana abwaki mipepe na ye na mokili tozali seko kufa lokola banyama ye basali na yo na lingomba bazali konyo kwa mapeko kufa satana alingite basalela ye na solo akotisi bokabwani bandimi na ye balembi tata tosengi na yo mokonze bule loba mongongo tozwa kimia tata loba donzembo wana epesaki papa pasi papa zotalaka likolo place azalaki donc bato nyonso balali accoucher do bawei balali accoucher na biso nyonso eloke bando pesa biso pasi bana wana ndenge bazalaki kolela do tozomona balakisi image bana wana baolakisa image bawei do bafamio ya bango bakufa nde bazolele pa ya tata Simon Kimbangu donc voilà maman banzembo wana misatu openozo mona ke ezo chaque donc ezo lakisa biso fasi oyo papa akomina akseka lobaki ya onka na message wana ngai sikoyo nalingi na changer elongi na ngai do le 8 juillet abike lo mokolo malobi ngasiko na changer elongi na ngai na lati elongi mosusu yango na lobaka na bato mwana ya tata Simon Kimbangu sepela tango simbaka papa na loboko mais mwana na viongolo tango simbaka yo tikalaka na moto do moto wana yango nde bozikisa biso do papa mission na ye na Brazzaville papa alingi asilisa likambo mission na ye oya yelaki ndenga lobaki te bokonzi oyo ekotelema ekokweyisama na makila te donc alors soki ba message wana ezoya eza pour que te ya biso ebandi na ngai moko ngamoko inspiré pour toza ba santo te surtout biso be inspiré to kweyisama makasi surtout soko za milembo makasi ya tata Simon Kimbangu ngamoko akuta na bitumba makasi surtout sona komo sala makamoko oyo ekomi na komi ko bima anzela ya papa donc papa amemaka biso na ba message moko pena frappe moko ngadi na zwaka yangizo misaka ngai lombango donc biso bana tata Simon Kimbangu tango tozwi wa message oyo tozwi pona papa na Brazzaville to bage papa komi na suka alinga telemisa ba jeune na ye donc ozonga ne kamba to yebite oye bombani ye moka Nzambe moto ayebi yango mais papa Simon Kimbangu na papa Kisolokele bakomesika moko balingi bakata mokano ya bato ya biso bana na ye donc voilà maman ndenge nazulaki nzembo wana banzembo wana plutôt eyelaki ngai bongo matondo mingi papa die bitika na banzi bandeko balandi tolandi lolenge nini papa die azulaki nzembo
azalaka mingi ya kolala nde ayoki bazokoyemba bazali kopesa ye message. Papa die autaki koloba ete papa azalaka baba, kasi biso tokolobaka ete nzambe akozalaka baba te. Pona nini likambo nyonso liboso esalama nzambe akopesaka nzembo. Tozali na kati na lingomba ya kimbangisi, tozana banzembo oyo ekolobelaka biso maye maleka, maye mazali na maye makoya. Donc yo tata to yo mama ozali kolanda biso bisika nyonso ozali. Soki okolandaka banzembo ya Église Kimbangisi, landango vraiment na bokebi bonso. Okomona ete banzembo wana ezali koteya, eza na banzembo oyo ekoteya kabiso, eza na banzembo oyo ekopesaka esengo na nzambe, eza na banzembo mosusu nzambe pe azoki kolakisa mawa na ye epai na biso. Baye tozali kolanda ye, pamba te tozali kosambela na solo te. Bazali kobenga biso toza basambeli, mais tozali kosambela ndenge balobaka lisu na se ya likasa. Tozali kosambela na solo te. Yo tata to yo mama oyo ozali kolanda biso na moma oyo okosambelaka ndenge nini? Ese okoyokaka message, okoyambaka message ya Molimo Santo, okoyambelaka yango ndenge nini? Tango yokaka message wana yo za Kimbangisi, ngana za Kimbangisi, ye aza Kimbangisi, biso toza ba Kimbangisi. Tango tokoyambaka message ya Papa Simon Kimbangu Kiangani, tokoyambaka yango ndenge nini? Tokososolaka yango ndenge nini? Bandeko balandi na banzinga na konoka lokola mvula te. Papa die binsika okoki kopesa biso conclusion nini? Tokoki kozona mokolo mwa lelo na tina ya message oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kopesa na biso na kati na mokili mobimba. Pamba te tokoloba kaka te na biso ba Kimbangisi, pamba te nzambe mission na ya yelaki eza kaka pona ba Kimbangisi te. E papa diangenda lobelaka yango ete bana na ye mingi bazana on libanda. E ba epe baza libanda na banze tokomonaka tango Papa Simon Kimbangu Kiangani yaka centre tonda na kanabatu. Tokomona baninga mususu de libanda bana bazoto na papa si ayaki kaka ndenge papa za na mission na Brazzaville, mais bango baza banon Kimbangisi bazoto na oh mais papa ke oumela na Brazzaville kuna ndenge nini baza banon Kimbangisi. Donc pour dire que Papa Simon Kimbangu Kiangani azaka kapona ngai na yo Kimbangisi te, azapona biso banso na kati na mokili mobimba. Mais biso ba noir to biso ba africain biso nde toko tombola likambo ya Papa Simon Kimbangu na kati na mokili mobimba. Papa die yebisa biso olobi na biso nini na tina ya mission oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani azanango na mboka Brazzaville poto kende na suka ya émission na biso. Merci mama journaliste ndenge alobaki ne bandeli na biso. En tout cas tozalaka wana te bafuta biso mbongo toloba oyo esengeli tobimisa tanto ezali te biso totia ba commentaire na biso te. Naloba akute eloko moko soki inspiration oyo ezalaka na ba démission mais en tout cas na démission na kala oko démissionner ndenge ni yango ezeli molimo ezelo moko ya molimo parce que mama mwila loba na ngai eloko moko na tikala nango aloba na ngai ete bozali oyo papa apesaka mission na tango na kala ya makasi balongaka etango yo pe tata kopesa bino mission ya makasi okosala ya malgré mikakatana okolonga yango po boza mabota ya esengo. Alors batu bandimelaka na bango yango te incarnation de batu balobaka batu bandima bango te wabika so muta akufi na ye akei na ye. Ok Papa Simon Kimbangu mission na ye ezali ete asangisa baoyo akitaki o papa kitaki na groupe moko de groupe bango bakitaki na satana. Donc groupe moko ya kitaki nango tozana biso moke yango monita mon Papa Simon Kimbangu mama mwela beti ngonga mondimi ya yango ezalaki satana. Donc kuna condition epesa maki
Ah non. Donc ngai se oyo nde pesa melinga. Alors lokola yo ngonga na yo olingi to fongola lingomba c'est que ngai pe naza na batu nanga oyo na kokotisa mais papa pesa ki bango 100 ans. Alors régner na yo pendant 100 ans. Mais tango ngai na kozwa pouvoir mokili nanga na 100 après 100 ans wana de sika na kosala nini na kolongola bokondi pe salite nyonso. Tokozwa ka exemple ba memi yo na ndako kota ndako sika. Pokota mama Suza alinga kota na ndako wana. Na ebite soki geste nyoko sana na ndako wana foya fo bakombola fo basokola ndako wana po salite ezala te. OK. Donc eza lokola papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu mokili oyo po bato alobaka ngo. Est-ce que soki ye pena za nzambe pona nyina ko ikotika salite ya boyina kata mokili. Est-ce que peti nzambe avanda ka pena mabeko ikozala andima ki on to bakaya zane likorodo na kati na fulu. OK yazo landa likambo na ye. Est-ce que nzambe atinda ka bokaba nzamba kabola kate mais nzamba bomba ka bana na ye. OK. Tanga moni mama Suza na famille ba telie misu makasi akobomba mama Suza pour que basala ye mabete. Le loka to lobela ngo mingi na bado nzambe akabola kana moto te nzamba bomba ka bana na ye. Alors toye bango tango tozana kati ya lingomba to tozana moke tozaba no kimbangisa ndenge to lobaka mais biso tozaba kimbangisa noir et africain nyonso tozaba kimbangisa parce que tozana poso ya nzambe molimo santo o nkolo sa ba ikebeli ba koyeba ite mais bino bo koyeba ye po biso ka doit désigner le nkozo mona tozo loba na biso bana bilembo papa ata passion mais azobatela biso o papa mfuna nzota ba mfuma longa lobaka ngo na tango ngo malgré passe mais moi bino bana nanga te loka kolia bokoza lelo atolali nzambe lobi ata mwa moke okozwa po ya bino eza liboso ya satana yango to mona ba jipe bona botusa po abimisi yango po akwesa bana ya tata Simon Kimbangu po ya lobi ke Simon Kimbangu azana eloko te akopesa bino menzoka ye moko déjà na tango apesi déjà d'instruction na bato na ye moni na tango boyokela lisusu bato mawate ba sacrifice batikala kinango bafuta oya boy bomai po satana moma ozana tata molimo santo a bloqué déjà mais mokila na ye ezosa donc bato bazo comprendre te mission tata Simon Kimbangu aza musika na satana te tata Simon Kimbangu soka tiki satana za la musika marga za nzambe mais makambo susu akobanusala makama be makasi ya mwana papa azana satana pembeni yanga zo bloqué mais mokila na ye ezosala yango tozomwa lelo pasio tokoti nango satana nde muta bloqué mbongo na ye po mbongo biso tolia keza ya mabe biloko biso tolia keza ya mabe so satana a bloqué yango ye pete muta bloqué mais tata Simon Kimbangu babisika ne nyonso tu oya salaka ba multiplication na moment oyo ekomi na passe pour que esala yango tomoni souffrance oyo ekoti kati na biso mbongo ekomi pasi do papa akangi déjà ba ressources wana nyonso tu ya satana do yango wana tolemba te lelo yo gentela betisio libaku mission neta eza pa satana pesa ke mission zala pembe na papa die po beti libaku alemba avant. OK tangu yo lembi nzamba ko bwa kayote mais ozo pesa nzambe sko retard po biso tozalo ka ba branche pa tata nzambe mabondeli na ngata ngo nazo sala bongo ezalo ko la racine moko ekota na kata nzete donc racine ezana na musala na yango na kata nzete do tangu yo olembi bongo racine wana ozo pesa lisusu vitamine te na nzete wana yeba ke nzete omombo mona ka kezotela makasa c'est-à-dire biso bana bilembo kolemba te papa diangenda lobaki malgré za passe mibeko etozala makasi toyebaka kozala makasi na mabondeli potolonga likambo po tokomi na biso déjà na suka soki papa lobiki na kesika mutu ekweyaki c'est-à-dire motunde soki bakati moto c'est que sili nzoto moesa la suezate c'est que papa kozonga na ye nde yango wana tokomona nini ekozeka na monde donc yango wana
mama osaika topesaka ntango nyonso ya mwana e complice na nga moko nde na vandi boye po ntango tobeleli déjà bango inspiration ye tato soki mpe tobimi oyo mpe nalobi na bosani na ngango po eza inspiration dezoteya na ngai moko mpe donc tosunga ye na nyonso oyo azotinda biso mpo alobi biso nde baambassadeur ya bafamille na biso donc tolemba na mpasi oyo te tokende mpe na makelele te mpo meme makelele ekoti mingi na kati ya lingomba babitumba eyoke bitumba na satana nde moto azobimisango yango moni papa alobi ya ntimba ya nzuzi do soko oluki likambo na yo ekokwelaka yo moko donc soki nalingi masuza te seke nzoto oyo mpe ekolakela mabe nzambe akolakelango mabe mpo atali mama suza na papa die